Tant ozwa kiango. Depuis ozwa yango. Kino lelo 30 nengo ko sali plus de 30 ans. Nini ya makambu ya mapamba te ezaka na bato mosusu ozwi livre neti ya catholique nguya na bango esi. Ngana motindami na bimisa ki livre na zwi yango c'est que bango kuna nguya esi. Depuis ozwa livre wana ekoma na maboko na yo. Oko tanga kaka oko maîtriser makambo eza na 4. Nini oyo e apporter des avantages ni ememi pa ba catholique, avantage ni ememi na ngambu na yo yo mutozwa kiango. Po nazalaka commandant na Kindopolo. Tango wana ya deuxième république, tango tuzana général Somao na Mbandangungu makambo zolo bawa baninga boyo pe ya basoda bayebinga nazalaki commandant na zotambla na ba char de combat ba blindé na ba frontière kuna biso tolo bandaki ko sécuriser frontière ya Angola. Mobutu azaki mutu ya primature mutu ya ba loge wana pe alors ba makambo loboza kwa sinango limbisanga na loba ponga na bandiko loba makambo lelo te na yemoko fara zalaki na zo lobela yepe ko kasa teke lokola ba ilaki biso soit disant que loba ya nzambe en tout cas bato ba melekiso loba ya nzambe ango to ndimi que oui ya so mais attention ekotaka na makasi ba bomaka pe bato pona kundimisa batu makambo yo po liboso ezaki kabele christianisme kota kita ezaki nde islam donc ezaki nisu alobaki na bango bokende po boluka nde surtout po botra africain boluka pe surtout po boma bosilisa loposo mwindo suka biso to récupérer mabelona ekoma biso et puis ezana ba mikanda mosusu awa nazana yango lokola ba grimoire ozomona isiko bazoloba Trinité, au combo ya tata mwana muri musatu. Ndoka nde ezali code ya kwa alerte ba demo. Secret nyoso tuana tozanango yango na lobaki eloko liboso kombe ya Yesu o bailaki biso nde ezali kombe ya Lucifer ba seki kombe ya Yesu to samla ka nzambe te me to samla nde Satan. Yami bale mokolo o balbe te ezali mokolo ya nzambe dimanche ezali mokolo ya nzambe te ezali mokolo ya Satan mokolo ya bandoki so bo vérifier signification ya saba na dictionnaire ya moto moindo akomi koluka place na ye azonga nde lisonga na ependa to beta makasi mingi bato ya kimbangiste batele mpe bakoloba yango na koyamba bakimbangiste bakotalisa penza na bosolo ete moto moyindo papa Simon Kimbangu ayaki po ete abimisa moto moyindo na boumbu donc moto moyindo azo esika na epamba te mindele bakotisa ki lokuta mingi na kati ya lokuta ndenge tokoloba ba vérité pe koki ko ya moto yaka kaka lobaka lokuta te moi vérité pe koko ya vérité ba tirer vérité bazui ba pe ba tirer lokuta na kati yango ba monisa me est-ce que papa atoli to tuna wana no pona yo papa Simon Kimbangu ayali nani to bikis Afrique zok na loko yo lobi na posa ko tupenda ke na sauter ata même c'est ka papa kianga nazali donc to yamba na papa kianga bango nyonso bambuta wana bagangi kaka mono yo mukebo nde mutu azo kuningisa mboka boye tango tovandi balobi nanga boye papa toli makambo na yo ezali ya solo toyebi yango kendela makambo ngo malembe ngongana ekokite yo azaki kobeta mafimbo babwaki na batono ya side babwaki na ibale nzamba roba tele kaka donc tina oyo papa Kimbangu akusulaki ezaki pona biso po alongola biso na kati ya bobumbu ezaboy tango nzambe atindaki maki pavita papa maki pavita avakufa molimo wana zoloba ke mwana wana obotama na Kongo ya kati na kombo ya Kimbangu ayeko obotama asali musala te ba mindele ba itufeye je peux aloba ki pe ki ngai na keina kozonga na nzoto ya soda do molimo ne ko lata soda papa Kimbangu baki azonga na molimo na nzoto molimo ne kozonga na nzoto ya soda ko lata soda kwa moneke ba soda nde ba tulaza privilège bazoti na bango babeta ye bona butusa alors prophétie wana eyebani na bato église des noirs oyo bazaki pe ba accompagnateur ya papa Kimbangu lokola papa Padi de papa Padi abisanga ba makamuso to ndenge babalaki ko solola na papa Kimbangu alors mais nakoloba na bino boyoka nano mission ya papa Kimbangu na mama Kipapita ezalaki nini tolanda kati ya libebi otozana yango pamba te soki totali malamu soki nzamba tele bino moto boboyi koyokela moto wana yebaki bobende malédiction na kati ya moki na bino ndenge lokola lelo tozana malédiction totale mpona nini koboya kolanda message ya libération oyo batindaki biso na monoko ya papa Kimbangu.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi kolake mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission qui réunit pas mal des hommes, émission micro offert. Donc aujourd'hui, tout ça les descentes d'abisso, enseigné pour tous les moko. Ya bandeko na biso mwana mboka mwana Congo papa atoli oyo bandeko albanda bakomela ki biso batindi biso. Donc je salue en passant papa Sunda, que le Seigneur te bénisse. Voilà tozana ye atokobeta masolo mingi bokoyeba oyo penza makambo bomba na mboka makambo bomba na Afrique, pourquoi pas na ba église na biso beaucoup messana papa Tol. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques que va nous balancer la régie et on se retrouve tout juste après. Je signale déjà derrière la caméra, c'est Alain Kiakala et Natambolina Mokona Bango. Il s'appelle Gédéon, le frère Gédéon Alpha. Donnez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pascal bakokata. Eli, toquei a roda. Só pra cima. Contrôle o saco. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalikina katela nzambe lo sako. Lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, kona nini? Merci papa Toli na banjete ngana nazali ko boya te makambo ko loba kata muso kantiki na oboya ngana ko poser des mituna et puis eloko pe bamsusu bazwa moya ba ekoyeba pe eloko mususu papa Toli esengolo ebanga na ko yebisa yo zali chercheur to pozali moto yo ndenge lobo mona kilimia elobeli yo ngongo elobeli yo batindi yo metinda
yoza na oka motindami. Alors tango ko sala makambo esengeli ba ke ya vrai ezali ya faux ezande place ngana ko fandisa yo. Tango Bible ko ba na Genèse ke Nzambe alobi na bala ya make oza tata mabota ebele ekitani na ye tango akitya kiti baboti ekoma na mwana na ye Yakobo aboti bana 12 Yesu azalaki na wana te 12 bana okoloba ke Yakobo amutu ya kisi pe po aboti bana 12 tango Yakobo aboti bana 12 bakei kuna na Ancien Testament makambo 12 ebandi pa Yesu te ebandi kuna va Yesu kuta ya chiffre 12 ebandaki kuna na Ancien Testament bom Elia kitisa moto asangisaki lokono 12 kuna azaki na fasi ya babal bato bakisi bato mabe yeli mutu ya Nzambe mais po moto ekita azwi mabanga 12 asangisi yango kolbete 12 tribus d'Israël chiffre 12 to kotango ka na Ancien Testament et utu lelo te bandi banda kala les 12 tribus d'Israël nde meme ke eti Yesu ayo kobima na ligne wana ya kote ya bosolo ngaku na penza na lingi totika moto na ngana tunyosko pona livre oyo zwaki na église catholique tango zwaki yango depuis ozwa yango kino lelo 30 nengo ko sali plus de 30 ans nini ya makambu ya mapamba te ezaka na bato mosusu ozwi livre neti ya ba catholique nguya na bango esi ngana motindami na bimisaki livre na nazwi yango seke bango kuna nguya esili depuis ozwa livre wana ekoma na maboko na yo okotanga okaka oko maîtriser makambo eza na kati nini oyo e apporter des avantages ni ememi pa ba catholique avantage ni ememi na ngambu na yo mutozwa kiango matondo mengi des avantages el komi côté ba catholique pour nini ba belé ba se ba sosoli ke za la religion ya Nzambe te eza ka religion moko satanique donc ba belé ba se ba sosola et puis les catholiques si la terre qui ne le pas qui n'a pas kaka bon et si la terre pour eza religion ba sorcier mingi nde bango ba kende kikuna eza sérieux mais tant on na zwa inspiration ngana ko pesa moi lisolo muke po nazalaka commandant na Kindopolo tango wana ya deuxième république tango tuzana général Somao na Mbanza ngungu makambo zolo bawa baninga boyo pe ba soda ba ebinga nazalaki commandant na zotambla na ba char de combat ba blindé na ba frontière kuna biso de bandaki ko sécuriser frontière ya Angola mais ezaki na croix moko ya mystique ou bengi croix ya Mbatakuluzu bo croix ya Mbatakuluzu ezaki croix moko soki esali mouvement boye yoka ba malade ko twana yoka ba tongi bazokufa alors bana ko bake mutu moko te mokili asala ngo Nzambe nde mutu asala ngo mais ngai ta nazotambola na ba soda nazobanga kutuki eloko ne za suspect po ba bake mindele basala nyoso po bakoisa ngo bakwa kokoisa ngo te mais tango nga nazwi molimo ya Nzambe kitelinga a recommander nga il faut na kende kokoisa kwa wana ya mystique ya ba catholique na kenda na le 12 novembre 1994 pe na koisa yango avanga na koisa yango Mobutu atindi basoda po ba sécuriser eseka wana po eza bisi eza ba milliers oyo bango babana ko kende chaque année donc une fois par an donc ezaki esika ba mystique alors ezaki esika moko soki bato balali na butu bakoyoka ba mituka bakunde bembe ndenge ezaka na kala bato bazo olela wala so ekomiaka na direction ikulu wana omona elimu et puis sika ikulu wana eza na nzela na après 3 mètres ikulu eza na patacle moko ya triangle ya libanga evandi pe likolo ya mabanga misatu na forme pe ya triangle na madusu misatu ezo symboliser trinité eza susu na nzela moko ekenda tout droité na maya ikisi maya ikisi na kasi oyebi yango alors kuna eza na épée moko mystérieux oyo esalaka oyo batiela biso kuna sikoyo babiloko nyonso wana il fallait que na déterrer yango mais tango pe lokola Mobutu azaki mutu ya primature ya butu ya ba loge wana pe alors makambo lobo za kwa sinango limbisanga na loba ponga na bandi ko loba makambo lelo te na yemoko fara zalaki nazo lobela yepe kaka alors ti basala tout batindelinga ba ninga na ba militaire po esa ba mona nga ba bomanga mais ngai ta na buke kuluzona na bukina arme moko mystérieuse donc oyo ba ben ka kano ya Mbatakuluzu e bana ko loba ko la moto oye na moto kana yo awo soki o kamati ko eneni kano wana utiango na motuka
motuka kokende suste jusqu'à bozwango bozongisa yango na se mpona laseke ezela moko ya mystique balongola yango makambo nazoloba bana ya Kongo Central bazoyoka balongola yango na mbata kuluzu eyeti na mission ya Kipemba donc na kote ya Malele donc atuka ebanda kotungisa bato ezolalisa bato te ezoganga na bavwa moko mystique ti bazongisa yango na mbata kuluzu ti bazwa yango susu bazongisa yango na mbata kuluzu mais suka tango nzambe atininga po tinakende kobuka yango pe na kamwaki nzambe na ngai eloko ngai nazalaki kobanga tango ngai naza na zona Musasu da nazotambola kutu na mandoki nazotambola kutu na na blende oyo kutu nakokende kaka na tuti yango mbala moko na blende po ekwea mais sikoyo naza solo ata na eloko moko ebundeli moko na maboko te bongo tindanga mpo nakende kobuka yango na kubanga mama mais tango ngonge kokaki mulimo nzambe telemisaki nga nakendeki pe na kweisaki yango na kano mystérieux wana ezali na patacle ya envoûtement oyo mvutaka mboka na biso donc na buka yango oyo bana lo bakola moto na zui kote oyo bombe nango ebimaka na patacle wana ndenge nazolo baboye ezali kuna na base kuna na sika oti koleka na wana donc mama ezali kuna secret ezali munene mais nakoloba boye escroc mama mususu omona penza alati kitoko akati soki kitoko akoye pa na yo abandi ko flatter yo boye nzoka nde aza escroc. Alors, kokasa teke lokola ba ilaki biso soit déjà que liloba ya nzambe en tout cas bato ba meli biso liloba ya nzambe ango to ndimi ke oui ya solo mais attention ekotaka na makasi ba bomaka pe bato pona kundimisa bato makambo oyo po liboso ezaki kaka bele christianisme ekotaki te ezaki nde islam donc ezaki pe toujours na menace ya koboma bato soki po boyi kokota na religion na bango po babomio ndenge pe ezaki na tango ya christianisme oboyi kokota na christianisme pe babomio donc yango wana mama toki tango wana makambo oyo bango bazwaki mokano ya koya siko kokanga biso na bombu moto oyo lelo soki commerce ya koteka bato ya bato mwindo banani basalaki yango banganga nzambe moto oyo atindaki bato po mindele po baya kokanga biso na bombu banda koteka biso kolia biso ezaki pape babengi Nicolas V pape Nicolas V moto atindaki bango nazana ba element nyonso tu ndenge lokola ma ordre apesaki bango maknisto alobaki na bango bokende po boluka ndenge surtout po botra ba africain boluka pe surtout po mabosilisa loposo mwindo suka biso to récupérer mabelona ekoma biso nyonso wana nde nazolo bo nazana yango alors yango nasengi na bandeko na biso boye nga na botami na kati ya christianisme nazaki na catholique na na protestant na kusuka na néo-apostolique nazaki diacre avant na joie inspiration nazaki mosambi Yesu mais bongo tango inspiration kitelinga na ye komona ke nzo nde mindele ba ko kosa biso alors bande konanga yango na lobi na sali 33 ans na makambo o ezali ya ngai te ezali ndi ya biso bato mwindo nyonso mais musana bino tembe na senga débat banda na droit inspiration telelo 33 ans mais na tikala komona nanga mutu asala débat nanga te mais na pesa ki débat ya mikolo yo boko traduire ngai maman eloko ya pe na pesi yango boko traduire ngai na 4 sujets OK bakolanda yo po 4 sujets wana yango nde tozali coloniser na yango 1 problème ya liboso kombo ya Yesu oyo balaki biso nzokande donc na Bible kombo ya Yesu ezalaka te comme kombo ya Lucifer ezalaka te nzokande kombo ya Lucifer babomba yango na Bible na kombo ya étoile du matin donc yango nande babamba ye balatisa yango Yesu ndenge na lobaki ke na Apocalypse 22:16 Jésus a dit que yende étoile du matin donc ande Apocalypse Esaïe chapitre 14 verset 12 à 14 lobi ke étoile du matin wana nde Satana obabwaka na mabele et puis ezana ba mikanda mosusu awa nazana yango lokola ba grimoire ozomona isiko bazoloba Trinité o kombo ya tata mwana muri musatu ndoka nde ezali code ya ko alerter ba démon secret nyonso twana tozana ngo yango na lobaki eloko liboso kombo ya Yesu o balaki biso nde ezali kombo ya Lucifer balaki kombo ya Yesu to samlaka nzambe te me to samlaka nde Satan ya mibale mokolo o balaki ezali mokolo ya nzambe dimanche ezali mokolo ya nzambe te ezali mokolo ya Satan mokolo ya bandoki so bo vérifier signification ya saba na dictionnaire nyonso bo vérifier bo komona ke no mokolo
bosambelaka ezaka mokolo ya nzambe te ezaka nde mokolo ya bandoki ya misato bakombo oyo bayaki kobatize biso nango eza bakombo ya nzambe te eza bakombo ya milimo mabe donc nyonso wana na kati ya mokili mobimba eza na peuple moko te oyo balataka bakombe ya bapaya kaka par biso bato mwini nzo ande balatisaka biso mpo bazwa moyen ya kotravaille biso a partir ya bamagie blanche na bango donc ya minei baelembo nalobaki mpe na niveau ya gouvernement mpo nga nayebi ete eza na congolais moko te oyo aponaki ke batia elembo étoile na drapeau na biso ezali mindele bango moko bacolonisateur baepozaki biso mpona kotiela biso elembo wana ya étoile nzo ande ezali elembo oyo ezokorepresente Lucifer eza elembo ya mabe yango batémoin du Jéhovah bazalaki soki bango baza kolekana bamoni drapeau ezomata bakotelema te mpo bazomona keno satana nde wana moto bazokumisa ye alors nasengaki ke soki nga nakosi bino bato ya gouvernement donc soki on a vu que ezana ba yepe ba lukaka bosono na kati ya gouvernement bazali na lobaki ke ezana boya baza mabe na bo pe baza malamu pona kati ya mokili bato malamu pe bato nyuso bazaka mabete bo ya malamu pe bazalaka ndenge uti kono bate ngana na lobite ke mindele so baza mabe ba mindele ya malamu bazali uzomona ndenge poko bato mindo ya malamu bazali ya mabe pe bazali alors tozoluka nde totika oyo ya mabe tolanda nde oyo ya malamu mpo oyo ya malamu nde ekobikisa biso alors yango wana na mokuse na lobi nasengaki ke oyo amoniki ya nakosi ke elembo étoile eza elembo ya Satan donc aya kocontredire nga alors nasali 1 mois 4 émissions 4 rediffusions natikali komona moto ya kocontredire ngai te mais sikoyo na koti na internet na lasi sikoyo depuis na monde entier papa ye moko a contredire nga mpo nga na confirme ke Jésus oyo yayila biso ye wana nde Lucifer bango nde balatisa Yesu kombo ya Lucifer nini Lucifer kombo ya Yesu alors en tout cas bazonga na makambo na yango wana dimanche tosambelaka eza dimanche moko satanique totika kosambela mokolo wana mokolo bilembo oyo tomonaka oyo baétoile batriangle bakuluzu eza bilembo ya malamu te ese surtout okuti elembo wana na église eza église moko satanique en tout cas nalobaki 3 sujets kombo ya Yesu eza kombo ya Lucifer comme nini bakombo babatizaka biso na yango eza bakombo ya nzambe te eza bakombo ya milimu mabe et puis bilembo eza bilembo moko ya mabe eza bapataki mobimba et puis makambo etali dimanche eza mokolo ya nzambe te eza mokolo ya Satan papa atoli na sosoli kokanga ete na kati ya catholique po catholique mteyelaki biso makambo wana nyonso to bango nde baza source donc na kati kuna ya rien de bon donc bayeli biso mabe bayeli biso nde satana bafandisi totie mopanzi mais soki otali malamu même ata bato église de réveil batalaki po kolongwa kuna baprotestant baye kotelema baboyi babimi eutani kitani ti bareveil mpe babike non babiloko wana nyonso balingi yango te ndele oyo tomoni mpe bapaster babimi mais tofandisa na wana te mpo toye mingimingi na makambo oyo lelo ebimi ekoleka na batelevizio ya moto moyindo akomi koluka place na ye azonga nde lisolo nga na ye mpenza tobeta makasi mingi bato ya kimbangiste batele mpe bakoloba yango nakoyamba bakimbangiste bakotalisa mpenza na bosolo ete moto moyindo papa Simon Kimbangu ayaki mpo ete abimisa moto moyindo na bowumbu donc moto moyindo azwa esika na ye pamba te mindele bakotisaki lokuta mingi na kati ya lokuta ndenge tokoluti koloba vérité mpe koki koya moto ayaka kaka alobaka lokuta te mwa vérité mpe kokoya vérité bao batire vérité bazwi bao mpe batire lokuta na kati yango bamonisa be est ce que papa atoli totuna wana no mpona yo papa Simon Kimbangu ayali nani mama nakanisi makambo ti koloba wa ke lelo ezala église kimbangiste bakomi mpe kolobela concernant makambo etali biso bayindo papa Kimbangu ayaki mpona biso bayindo bona boye mama soki ezali bongo atuka na sepeli pamba te na 1994 mouvement na ngai na tosalaki réunion na comité de sage ya église kimbangiste
to sala ki yango na bongolo wana na université na bangwana moto président ki réunion na ezaki na contre bango Lutadila Ndala Zafwa ezaki secrétaire général tango to kutana ki alobaki nanga ke musakola tango liboso po nazaki inspiration zaki mwana moke nazaki nano elenge tango na koti na salle bango nyonso bambuta wana bagangi kaka mwana yo mokebo nde mutu azo kuningisa mboka boy tango to vandi balobi nanga boy papa toli makambo na yo ezali ya solo toyebi yango kendela makambo ngo malebe ngongana ekokite mais tango ngonga ekokoka bomona biso to bandi ko soutenir yo bandimi na biso bakotuna pona nini susu bozo soutenir moto wana lakisi tango ekoki ya solo bana papa Kimbangu makambo na zolo bana bino ngonga yango siko ekoki poto bimisa bo solo oyo tino yo papa Kimbangu anyoka melaki na kati ya mukili oyo azaki ko beta mafimbo babwake na batono ya seed babwake na ibale njamba roba tele kaka donc tina oyo papa Kimbangu akufelaki ezaki pona biso po alongola biso na kati ya bobumbu maman merci mingi ezana bato mibale oyo batanga bakombo na bango mama Kipavita na papa Kimbangu en tout cas vous appelez un livre na bango le livre ezali oyo lobeli makamba mama Kipavita na papa Kimbangu mission na bango pour to côté siko to mama to komi na tango oyo donc en tout cas ata to tali ko bunda tutika no bunda pour to sangana nanu to bimisa Afrique to bimisa Afrique donc na loko yo lobi na posa ko tupenda ke na sauter ata même c'est ka papa Kianga nazali donc to yamba na papa Kianga azana Brazil azana pesi mbote mingi na ye kuna seka ya tuana tango ekoki tango yo papa papa ba ina ndake soki ngombe ekoki ba omona ke bakotia ngapo atuka na sengi na bandeko ya Kimbangiste le na kanisi le 12 octobre Kalamingi était toujours kota nango na sengi nano délégation ya bino bandeko ya Kimbangiste po ba ke bino po boyambi bana ya papa Dianga na o aloba ke bana na mingi bazana no libanda bazali banda yo po ebili lobango na yebi yango bazana libanda bakoya biso ba oyo ngonga ekoki papa Kiangani fungola maboko no mibale ngonga ekoki asa nini afunga mboka sana yamba fungola maboko mibale po ayamba sikoyo bosolo oyo papa Kimbangu akufelaki papa Lutadila Ndala Zafwa alobaka na ngaboy papa kombo ya Yesu papa Diangenda akotisaki yango na église po ayebaki ezali kola ko bomba na mondele po na tango wana soki ondimeli Yesu te moya pe ba pe sota ba personnalité juridique mikanda juridique ezalité albi papa Diangenda bomba na ki mondele mais ezana tango yo soki ngonga ekoki ali bwaki sinyo sawana ngabi c'est vrai ya solo na sepelaki mama na zongaki na esengo pour ne dire un jour vérité au sanini ekobima yango to sengi siko tango ekoki po to bimisa vérité oyo papa Kimbangu akufelaki nini akufelaki po mission na ye ezaki po alongola biso na kati ya domination donc CG tanga nano phrase oyo po bandeko bayoka musala ya maki Kipavita na papa Kimbangu mission na bango ezaki nini ndeko vanda to pe yaka na ngambo yo to mona malamu donc papa Toli est-ce que yo kondimelaka penza Kimbangu ndimelaka papa Simon Kimbangu mais papa Kimbangu ezaboy tango nzambe atindaki maki Kipavita papa mama Kipavita avakufa molimo wana zoloba ke mwana wana obotama na Kongo ya kati na kombo ya Kimbangu ayeko obotama asali musala te ba mindele ba itufeye ye pe alobaki pe ki ngai na kei na kozonga na nzoto ya soda do molimo ne ko lata soda
Papa Kimbanga baki azonga na molimo na nzoto. Molimo ne kozonga na nzoto ya soda, ko lata soda po amona ke ba soda nde ba tuza privilège, ba zoti na bango ba beta ye bona butusa. Alors prophétie wana eyebani na bato église des noirs oyo bazaki pe ba accompagnateur ya Papa Kimbangu lokola Papa Padi. De Papa Padi abisaka ba makamuso to ndenge ba balaki ko solola na Papa Kimbangu. Alors mais nakoloba na bino boyo kanano mission ya Papa Kimbangu na Mama Kipavita ezalaki nini Tolanda. Titre livre La maladie et la guérison à Milieu Congo. Kimpavita souleva en Angola la conscience africaine au XVIIIe siècle dans le but de restaurer l'État congolais qui avait été détruit en 1665 par les Portugais. En 1905, la région de Mbanzamanteke dans le Bas-Zaïre a connu un mouvement Mbikudi dont le but était de créer une église autochtone qui permettrait aux Africains de prier comme ils les choisiraient. Simon Kimbangu lança en 1921 un mouvement religieux et proto-nationaliste qui avait pour but de libérer l'homme africain du joug colonial belge et de la domination religieuse par des missionnaires européens. Nakanisi mama oyoki mission ya Mama Kipavita, mission ya Papa Kimbangu, komi polele. Simon Kimbangu lassa en 1921 un mouvement religieux et proto-nationaliste qui avait pour but de libérer l'homme africain du joug colonial belge et de la domination religieuse par des missionnaires européens. C'était présence des missionnaires européens et la présence de la domination religieuse au baki ko dominer biso à partir de la religion na bango. Donc yangwana en tout cas mission Papa Kimbangu yangwana kaka soi-disant ba missionnaire ba telemela kiye pop ba ibaike yende moto azobimisa ba vérité oyo bango baki ko kosa biso. Donc yangwana Papa Kimbangu mission ezaki ke alongola biso na kati ya domination religieuse wana. Donc mokolo tokolongwa na kati ya ba église oyo. Donc ndeye ba ke tolongwe na kati ya domination ya mindele. Voilà. Kolongola moto moindo na domination ya religion ya mindele. Ya mindele. Kolongola moto moindo na kati ya politique ya mabe ya mindele. Sikona tuna nano ya moto kota na mozindo penja to kende pe susu ko chola penda kuna na mozindo to timbola. Papa toli pona Papa Simon Kimbangu azana. Bon, na Zambe na yo na koloba boy mama. Ngai na yebaki. En fait, zela na yebaki te. Ngai tango nazaki soda. Nazaki koloba mokolo moko papa moko kusanda na Congo Central na nzela ya nini ya Kindopolo. Aloba nga boy. Abi Papa Kimbangu ye wana nde nzamba tinda kipona biso. Batu mwindo. Ngabi longwa wana biso to ebika ka Jésus po yende mwana nzambe Kimbangu azane mutu pamba. Azaka mutu lokola biso. Mais tango na yeko zo inspiration. Nde na yeko comprendre que mission oyo Mama Kipavita ayelaki. Kaka pona olongola mutu mwindo na kati ya domination religieuse. Papa Kimbangu aye toujours kaka mission kolongola mutu mwindo na kati ya domination religieuse. Ngai pe na ye kaka toujours na les mêmes missions. Ya kulongola mutu na kati ya domination religieuse nde na yesi kona ba preuve ya ba mlukuta na bango oyo ba bombela biso pamba te balobi te bakanka mwibi na preuve yangwana pe omoni lelo ezala meme na kati ya Bible ndenge Papa Kimbangu alobaki ke to continue kotanga Bible po bakanka mwibi kaka na eloko oyo ya ibi mais lelo ba verset contradictoire et komi kobima na kati ya Bible donc ba verset mususu oyo kutu ozo pesa mutu boye mutu tambi ba verset kaka na kati ya Bible en tout cas na mokomwa lelo yo batu bakomi kososola yango pona nga Papa Kimbangu nga nazali na troisième naza aligné ya Mama Kipavita Papa Kimbangu lelo atoli sur le terrain ndenge lokola nga nazaba yo na Papa Kimbangu bozandinge nini donc yaza prédécesseur nanga azanzambe na oto azali mukolo na yo azanani pona ngala na o placer poto beta masolo. Bon, donc na mukuse na uti koloba na yo ke Kipavita Kimbangu atoli tozaka eloko moko pamba te naza prophète ndenge lokola prophète Kimbangu lokola pe prophète Kipavita.
Prophet Simon Kimbangu mpona aza prophète ya solo solo. Prophète ya solo solo. Penza nzamba atindelaki biso bayindo. Malgré qu'on néglige ye na ma message na ye, boya kolanda enseignement na ye. Alors yango nde lelo toza toujours na kati ya libebi toza na yango. Pamba te soki totali malamu soki nzamba te lebino moto boboy ko yokela moto wana yebaki bo bende malédiction na kati ya mokina na bino ndenge kwa lelo toza na malédiction totale. Pona nini ko boya ko blanda message ya libération oyo batindaki biso na mnoko ya Papa Kimbangu. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta